Papi Mboma ceci c'est là patati patata mais Papi Mboma ya bofinga ke pede kasi bomoni eloko bomona kateti wana bora ngombe za mutu te ya ngombe vraiment oh ye pede oh atele makate oh nini boye bomoni likofi ya ngombe ebimi wana na habite mbati yango Papi Mboma soka lata yango nde nini alata yango na lingwanda po eloko abongo na sous-vêtement normal efanda te naka déjà choix na ngai avant nazo mwasi ya pembe oyo na kolemba ete mwasi ya pembe ke zala na ndako mwasi na nga boti bana 4 mais soko tali ye omona ye neti mutabota na ete mabele eza kaka neti ya mwana muke nzoto eza ngebu moko impossible baujana te nga tangi na nga kombo na général ke obi mabele eza kaka ya hotel malwa ya mwana muke kaka neti mwana muke nga na tante ba masa na ba sala bongo po basi na bango na ndako kuna da nyonso to eza kobeba toyebaka nde kotia bango na ba place na bango te omoni ba grandeur ya chaque artiste lelo na yebisa yo sur le plan international na clan wenge ndenge ba via na nyonso tout ba bima we ranso na l'équipe bango na niveau international bango tout le monde sanga actualité ni faire za nango na minicho oh ngasiko na lobelango na boya pesanga actualité ni faire za nango na minicho disque na eza na terrain première école actualité nini o faire za nango na minute ezo bouger monde po nga azolobela makambo eza na actualité ke monde entier eza ko bouger yo lobi nonga na kotela fali pesa nga actualité nini o héritier za nango apa ko bimisa mutu na prison pesa nga actualité nini héritier za nango bien OK ko bimisa mutu na prison pesa actualité bobeta kitembe ka obimate nyama corps nyama héritier la kisi ki azaka puissant bimisi nyama corps. Hey everyone, I would like to invite you to the City of God's annual conference with the theme being Your Kingdom Come, Your Will Be Done from Matthew 6:10. And this year's conference will be hosted by Pastor Flavian Kazadi. One of the guest speakers will be Prophet Moses and the other one being Pastor Maximilian. And it is starting October 17th to October 21st. From Wednesday, October to the Saturday, it will be at 6 p.m. and on Sunday, it will be at 10 a.m. Welcome your friends, come, bring everyone, and let's praise the Lord. Thank you. Hi everyone, my name is Sister Sarah, and I'm personally inviting you guys to our annual conference. It's going to be Your Kingdom Come, Your Will Be Done. I hope to see everybody here in Jesus' name. Thank you so much. Bye-bye. Igela kwafe ikote Papa na Kerwan Eternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan Eternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs, architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC.
L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Ben voilà, vous êtes dans l'émission News de Kin avec moi Betty Masengu sur Congo Promo Télévision number 1 avec mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Raph Ngindou, notre papa, notre boss depuis les États-Unis. Salutations spéciales déjà à vous, mesdames, demoiselles, messieurs, partout vous êtes, partout vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Salutations déjà à l'équipe technique qui m'accompagne pour la bonne marche de cette émission et la réussite de cette émission. Là, je vois mon frère Jean Bilongo, papa Najan Smine. Salutations à vous. Salutations à papa Dave Moubama, le papa de Joyce Davline. Salutations à mon cordon que j'aime bien, Serge Mpiana, Christian Bouy, notre DT. Big salutations à vous. Aujourd'hui, en tout cas, l'actualité nous oblige. On ne peut pas s'en passer. Je reçois Ken Piana Satellite. En tout cas, je l'aime bien parce qu'il fait bien son travail. Hein. À chaque fois, surtout en actualité, news et émission Oyo et Yaka toujours cause la bino Ken Piana po ya lobara na vérité na lobara. C'est un journaliste sans complexe. Donc il y a la complexité à bangaka mutute à lobaka rien que la vérité. Fally Poupa, félicitations à vous. Donc félicitations à l'artiste musicien Fally Poupa oazo matisa musique congolaise na biso en tout cas épée sa zoua épée sa jalousie. Donc mutusoka osala musala malamu il faut to ça est vraiment félicitations. Il faut te soutenir comme l'artiste Fally Poupa. En tout cas, et en plus de cela, actualité, 12 musiciens, donc délégation, il y a disons 19 personnes, hein, basées déjà aux États-Unis, musiciens Fally Poupa. Alors, Ken Piana a mieux placé à Koyebisabiso déjà pour batu na minutes offre qui sont dans le colo parce que ça a na modèle émission à l'élo batu bazo zeleango en tout cas Ken Piana Satellite. Bonjour, bonne santé. Betty Masengo, bonjour. Santé kitoko. En plus, ndenge na abo esengo moko na nango awa na hebité. Journée abo est vraiment eza journée moko vraiment eza journée moko ya sentiment, plaisir à trop. Surtout bandeko nyonso tu o ba olanda biso vraiment ba tirer pena attention très bien à makambo to loba. Omoni lelo tokoyaka TVT ya kotiaka makelele soki makelele na biso ezopesa résultat te eza makelele moko nile sans effet makelele ifezalaka makelele moko positif ezalaka ba makelele moko négatif te o bato mosusu basalaka trop de makelele me na suka makelele ana résultat malonga ezalaka te. Donc lelo ndenge kaka yo moko uti ko annoncer 19 musiciens ya Fally na de bureau otolo ba avion na ngai di badiata na dino liake bazui avion lobby 21 personnes ba mati
na aéroport Angeli Lobby destination Canada baza na Canada na minito Malilor Nasir aza na Canada kinde koyamba délégation ya ba musicien ya artiste et musicien Fali Betty ba délégation ya boy et Salema Kala mingi tomona otozu visa États-Unis mingi basukaka na kati ya avion à partir à France babino boa crédibilité refoulement total mais on sentir artiste international accueilli tout le monde peut ba image y arriver na kati ya kana ah non Inch'Allah. Voilà. Mais c'est comme si l'artiste Moussou peut bazo douter na ba trophée on a fallu pour pas jouer. Moussou ba lobby eza corruption. L'artiste ni nango ba douter. Herbino botikali local muninga comme na niveau international. Donc muninga na za déjà artiste international bino botikali na niveau local. Parce que na ki local wana bo bando tsaka tembe na baningo basi ba koti na étape ya ba international. Parce que ndenge fali pour paper les lois artistes international za corruption. Azo mérité musala na ye, azo mérité musala o ya se concentrer bambule belé. Musala malamu o ya servir mokil. Yango azo mérité ba trophée wana. Est-ce que fali na musique wa betaka? Lelo na Congo penate okamwa soki fali azu trophée moko na monde. Musala na ye ndezo benda ba trophée, musala na ye ndezo benda ba contrat, musala na ye nde ezo sal donc o nyoso tu fali azozwa. Ezali musala na ye. Combien des années auto fandaki ato bi musique ya Congo ekufi musique na biso ya Congo ekufi ba Ivoirien ba botoli biso ba Nigérien ba botoli biso lelo fali ayebu a s'imposer na Afrique yo moni lisolo na ebeta maisusu code MM13 et puis code MM14 ngai kaka papa bozo beti batu mabaku bana yetu papa nini ngoza kuyima boy kasera mombaka ngwe yoko mumune yoko yo zibe service awa na zibe service tout le monde a la servi. Écoute, puisque j'ai mes services dans janvier, dans la carte Angola. Au moni, kuzanga kuive jailiwe mbimbeleo. Na Brazzaville. Toza persus wana zebe service bato bele bazokufa pona ba agence voilà agence ya si ne lop mobimba bato bofani na France bozo kokende na Rennes bouti Lausanne boke na Rennes botie biloko na bino bozalaka na Paris Rennes biloko wana nyoso toza kuya non papa aza mundele te congolais lokola ngai na ye zebe service papa baleka ka pe sérieux boy merci kosanga mwandam merci zebe service agence pas comme les autres. Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto. Check. Oh non, musique na biso babotoli yango pa batutel et pas batutel depuis fali azui ba album ya makasi adniati sur le marché. Il est là senti pena que TV5 monde ezolobela. Fali azoleka na ba chaîne internationale tout, na ba radio ba français azobeta na Chine fali ba yebi fali azobeta tina ba chaîne ya radio ya ba chinois. Na Amérique kutu kolobate poko nezande donc ba américain bango moko ba koma ba fanatique ya fali na ba régie na bango. C'est tout nzemba auto sala na keliwana yango ndeza numéro 1 na hit parade ya États-Unis. Siko ozui mutu ya bongo. Osoma teke lisolo na banani babotola biso musique banani lisolo ne kufa. Po fali nde mutaye asali remontante ya musique. Ah beti bobetela ba musicien maboko.
soki bosala musala pena boyaki mutema mabe oyo ozolakisa awa ozoboya kondima makambo ofali azosala wana totika na biso musala ngo wana ekomi musala baventure c'est Apoli Lumumba Zolanda biso Adel Jogo Prince tunika question parce que Toyokiango ezo sillonné donc ils est circulé question qui fanatique wana question zotunanga eza question zolakisa oza fanatique il y a ba artiste local oyo soutenaka wana wana eza soutenir tout le monde na soutenir ba artiste tout ya mbo na biso ba sa fierté ya musique congolaise. Yango bomonaki awa baliwe tandamaki vieux akufi tozokende toleli pe tokundi mais papa Wemba kufaki bouf tomonaki changement ya baliwa toyomona siko papa Wemba balele monde entier ba journal ya monde entier zolobela toyomona différence tala ba musicien na biso toyeba nde kotia bango na ba place na bango te omoni ba grandeur ya chaque artiste. Lelo na yebisa yo sur le plan international na clan wenge ndenge bavia na nyoso tout babima weranso na l'équipe bango na niveau international bango tout le monde nazoma neto zo douter na nga zo répondre sera ozo kumisa wera po wera nda féliciter Fally Ipupa apa weranso mutu mususu artiste mususu te a pesi déjà Fally Ipupa félicitations sur le plan international. Weranson, pourquoi? Werasala ba featuring ya makasi. Featuring etindika mutu musika. Ba vient na biso ba mukulu ba beta ba musique ya danger. Ba négliger ba featuring. Wera s'intéressa beti ba featuring na ba Manu Dibango. Abeti ba nzembo neti na ba Nathalie Makoma ba yoka ke na monde. Asali ba featuring na ba Shaggy. Wera memi miziki na musika salesa bino bola la pongi wera kuna ba recherche tala lelo zu mutuneti Fally asali première featuring batu baseka ki asali featuring ya danger na Olivia wana zaka déjà na click ya ba 50 Cent ya ba star américain tout bo sali déjà featuring na Fally déjà à côté si Fally na monde moko que tous les stars américains ba découvrir Fally mbala moko lelo. Après featuring ya Olivia ayo sala siko ba mama na ba featuring na ba buba ba komi oluka Fally siko ya koluka en tout cas vieux Fally pardon limbisa Fally na luka bango apesa ka bango mbongo po pasa la featuring so ken piana yo solo ba ke ba buba nde ba luka Fally Ipupa mission ndenge nini olingi vérité te mission ya ndenge nini olingi vérité te to sala mission olingi vérité te émission ngo siko boende pena to sala mission ndenge nini bandeko Boti la vérité et la place dans la vérité. Fally alukaki Kelly. Babouba pe ba vie Fally pardon vie Fally. Et début soit na featuring. Ken piana satellite alobi o émission ni l'émission news de kin oyo balobi donc émission oyo batu balinga ne balanda bayoka vérité parce que Ken piana na bango oyo lo ba vérité mais morope au côté la toujours Fally Ipupa malgré boya ke on va attacher des presse à Fally Ipupa pardon na côté la Fally kasi pesanga actualité ni faire za na ngona minute ngasiko na lobelango na boya pesanga actualité ni faire za na ngona minute disque na na terrain première école actualité nini faire za na ngona minute ezo bouger monde po nga azolobela makambo eza na actualité que monde entier za ko bouger yo lobi nonga na côté la Fally pesanga actualité nini héritier za nango apa ko bimisa mutu na prison pesanga actualité nini héritier za nango bien OK ko bimisa mutu na prison pesa actualité bobeta ki tembe ka obimate nyama corps nyama héritier la kisi ki azaka puissant bimisi nyama corps azana ye garçon azana ye colonel moko simple oyo bakoki ko bimisa na prison pas mutu nyoso soki pena mutu oyo amimoni aza très fort na kobimisa pena bato na prison abimisela so ba prisonnier politique osoki natangi kombo ezala mabe okie pena prisonnier moko ya makasi ya politique après liwa ya père ya papa na so le père toyebi ke mutu moko bakanga kuna prisonnier politique ya makasi yesoki asali pena défi abimisi libiso ye la tokobetele maboko
Monique sali osoni Ken Piana na émission to sala ke o beti o lube ya makora ko bimate to kotala so ke Rita ko bimisae mais Monique Rita la kisino ke azara hérité watana baza puissant natikali ko sala na yo émission bongote yo kansi garçon na soki bakangisi e pena soki bakangisi eza punition te batio na kasho jour ko bimetali subisote parce que bakangi yo to se distraire to se focaliser car to landela dossier à prison tandis que ba contre zali disque fait bima ba makambo bele ko sala ya minene zali est-ce que yepe na ko za tête mutuneti garçon ana pena batu ba ko se distraire to sala makambo ya minene te to se distraire ko landela dossier ya garçon punition zala na ka punition batio wana jour pe obimobimi était yo déjà c'est tout. Artiste nous ba félicité Fally Ipupa na ba trophée autozwa na Afrima 2018 à part we ranson nazo sala en direct na sala en direct na YouTube na monaki Sele azaki en ligne na monaki Fer azaki en ligne na monaki Richard azaki en ligne na monaki Soleil azaki en ligne vena sowe azaki en ligne abengaki kutu yo zalaki abengaki to sola ki azopesa félicitation ba musicien na nyoso tu na tangi bazaki en ligne ba Holanda biso na live ba batika na bango ko benga te na habité soki félicitations na bango na ko boya na bango batikali ko s'exprimer te moyena loba ezate me bazaki ali ni ba landela kalande na bandi bango si ba mikoti si wan donc c'est ça. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission. Voilà, merci en tout cas. Naba fan bola de partout. Tout ça toujours na Ken Piana. Boibi que émission avec Ken Piana satellite. Et les gars toujours na bilingue nango voilà. Mais Ken Piana ils ont le romoko oyo outo lo bango tango sala ki en ligne na manda Orlando très bien. Boibi que Fally Ipupa nzamba sala kitoko, asala mobali kitoko, asala été. C'est comme surtout chrétien. OK makambo. Na yo ki makambo ya papi mboma na kati kuna ya introduction ya question na ndenge zokende. Donc depuis bandi ko poser ba question aux aki à l'aise. Et kozolo ba Fally Ipupa nzamba sa bandola lisamis. Donc botika ko kake moi donc na yo muto sa l'émission ba penser na yo comme focaliser na aspect physique ya Fally non botika Fally à l'aise. Fally as artiste oya mi pesa respect belé donc botika vraiment ko raisonna kaye raison basi mokili mobimba vraiment nyoka laisser ngai ah Mzoko asengi nyoka pardon nyoko tika ko nyoko la ngai ko nyoko zomona te papi mama azwi pena nyoka na e pena donc nyoka beta ngaye tala boyo nanu ngai batala ngai te ah papi mama yebi makambo belé ye pena jour to kuta na pena na ocha bafi na otele pena nzembo ya nyoka rese ay papi mboma na bezona mona loketu pona meti opoto moimba basi tu ba olele mabe belé bandolo o papi mboma PD papi mboma ceci c'est là patati patata mais papi mboma ya bofinga ke PD kasi bomoni eloko bomona kateti wana bora ngombe za mutu te ya ngombe vraiment oh ye PD oh atele makate oh nini boy bomoni likofi ya ngombe ebimi wana na habite mbati yango papi mbo basoka lata yango nde nini alata yango na lingwanda po eloko abongo na sous-vêtement normal efanda te Ken Piana en tout cas panze buka ninga na éviter Ken Piana oh c'est ça comédie oh comédie te ngape na côté doute na bieza été mais façon na tali na bité kokote la epeleki te oh na bité to mona batu musuna yango mona batu mususu soki alati elamba ifala taka veste ya mulai ba veste ana mingi kendo asipaka awa oke balingundu moko eza nzambe. Voilà, Ken Piana pour la veste mulai bien habillé babi pe we munene so yo lati veste mulai obombi lo roté naza plan mama yaka ye Naomi ozomona est-ce que ndengo ça oui ozomona biso nde totemi toza pla boy sika est-ce que yo ndimi papi mboma ko tele manager une fille boy batema tout droit boy eloko wana
Mais babi boke ba pe mikolo yo osarani ba publier yo osarani ba publier parce que yo bio za lo tout droit o lexi sona Naomi lo botelemi tout droit kindumba na bango ba bando publier bango bonga zala ndumba yo so yo kanga na benga moi si je t'aime ngabo na zala na ndumba te ngai mo ela ba fano ya poto ba lingaka Ken Piana nzambe ba pe jour mususu ba poaki ya Ken Piana ngana salaka déjà choix na ngai avant nazo moi si apembe o na kolemba ete moi si apembe ke zala na ndako moi si nanga boti bana 4 mais soko tali au mona ye neti mutabota na ete mabele zaka neti ya mwana muke nzoto eza ngebu moko impossible kangela ba ujana te nga tangi nanga kombo na général ke obi mabele zaka ya hotel malwa ya mwana muke zaka neti mwana muke ngana na tante ba masa na ba sala bongo po basi na bango na ndako kuna da nyonso to eza ko beba yango zo mona ba kake ngaye o buzo bandeni mutalata ka veste osa buzo babo donc bino pe ba journaliste ba chroniqueur boza contre yango non toza contre yango pona nga personnellement naza contre yango te parce que mutu na mutu asala vie na ye peut-être aganyaka vie na ye na biloko wana bon pona nga soki nga bapublie nga ndenge bapublie Papi Mboma naokende ozala mbala moko acteur ya film pornographique parce que nasi na sambwe naokende osala nanga bafilme pornographique na bandoliela na ngango mbongo po eloko obomba lisusu eza nango te. Mais oui, au lieu de perdre, au Sambara ya ofele boy. Kende sala film producteur moko abima. O lela ngomba webele na kosi aruna. O rekilté aruna vrai chéri. Yo kota aruna na makambo. Salutation toi ma concert. Na faux chéri. Té azan vrai chéri yo côté ba sala ba film pornographique. Té ngalo biboy a négocier. Parce que aruna moi si talent nzoto moko aruna nango. So ezaka négocier. Yo tinda Papi Mboma neti nzoto ne sambo ya za la film pornographique. Ngalo biboy na pesi exemple. Soki nzoto sambo bongo. Na okendo sala ba mo film porno. Ya solo na yo ça OK sanité oza la différence moko te na bato ça film porno déjà. Donc conseil gratuit ali au lieu que de perdre au lieu ko sambo ane que de perdre luka au lieu la ko sambo ana mbongo. Vraiment. On se comprendre. Massa na biso mususu journaliste alboso ba publiera na banda na Karine. Banda ina ne pa bino ba basi ozoba ke bino bo hotel kambwa Karine ndenga kenda ko sala casting kuna ba photo na ende bandaka eye gastemo eye banane isusu na liste ba journaliste. Mais bon tout tin dans image mususu awa ya Frank Stemai je sais pas. Ah ezo kende la liste continue hein. Ya kala menga batinde ngango kala mingi te je sais pas. Ya biloko wana kaka makamungo ya mutakala wana. Na ebite so eza ya kala menga batinde ngango avant-hier naza na WhatsApp na ngai. Je sais pas so eza ya kala so ki auto sala ngo avant bala so ki déjà bali. So nazo ebate. Te en tout cas bon Frank yazande kona biso moni soki eza ya kala wana tolobela te mais Frank soko sale loko ya sika ya bongo eza mabe te wana pena bien te wana masa nanga wana bien te soko eza na nini zuwa ya basi ya poto nde bazo sambwisa ngo boye to loko soka ya mbongo ina mema bino pa docteur Hakim bo se traiter po vivre na basi na bino ankul ezala teke bo ba traiter bino po publier banzoto na no partout bongo te soki bongo na ngana mema na bino pa docteur Hakim te da ba biloko bozwa ki bo meli babo komi bokomi si likolo ngombe ale bokomi te boye pe bien te ba biloko anesa la bien te Toana bana na biso bazokola ba hotel tala musala papa biso aza sala tala ba camarade na tala ba biloko boy te za bien te en tout cas congolais nyonso amona ba vidéo bongo to efasa kango na ba téléphone to efasa ka batindele o effacer o mona ke ba biloko ana esila même ata moto a effacer mais eza na internet etikali Betima Sengu ngana ocho mona yo awa otala vidéo ya Papi Mboma est-ce que yo kokiko effacer te siko bino bo otala ngo bino ba basi yo zotala aruna zotala kote kuna ba bibi kapinga zotala siko ezopesa bino posa ya nini obozo yoka nyoso bozotala siko
soki garçon ngo botala mingi wana soki abengisi bino est-ce que bokoboya pe bokokende bozana attention nini ngape na oto mona yo ndozo tala ngo wana na téléphone na yo ozo tala ngo kutu ozo kramo bi o eloko boye vraiment na yo yeba pete Ken Piana yo ozo tala bozo na mona ki ozo tala na téléphone na yo ozo tala ngalobi comment bozo ngape na profiter na tala eloko bino botala ozo ba c'est doit on siko wana o bino bozoloba nazo bati bozana posa nango papi mama sala a tourné pardon. En tout cas Ken Piana donc loin de là donc Betty Masengo darani marié ane na posa nango te aruna pas na posa nango te donc ezango yoza marié et bongo mutakala ngo ekenda bimela mwasi ni mwasi abatu pe alibala te wana ezaye hein eza basi nyonso te o basala infidélité hein yoza maman Maria le discours ya maman Maria ndo bota Jésus atotika na biso makelele to fanda. Merci Ken Piana. En tout cas, nous sommes à la fin. Donc, le temps nous fait vraiment défaut. Time is money. Ma question est belle, mais tendez et ça permet de traiter. Ken Piana. Dans le anglais qui tourne. The time is money. Voilà, les anglais qui tournent. Venez à Louison Mbata, vieux Jimmy Bellaou, boss de boss junior Mawete, bande vraiment tout balandé biso vraiment. Donc il n'a pas si merci na le king de king, Fally Ipupa handicap la merveille. Fallait faire mais myopé hein, Fally Ipupa. Oh maman, boza calme. Parce défendre trop. C'est pas on angeza na kacha malette. Eza na minute ezola na États-Unis. Donc boza la calme. Ba tu peux me déranger nga si je trop. Boza la calme. Fallait on me manga même na poche. Même na kacha valise, fallait on me manga. Wana dévoiler, fallait on me manga. OK, loi ngulu. Donc comme en 2020 te fallait qu'on me manga yi. Soki 2018 aussi là. Yango kozala occasion ya suka. 2019 to comme jamais na ba max, fallait augmenter ngai mokili ya otamusanga monde. Quand vous avez poto bomona nga fali ya komema ngai na demande yango siko na 5 officiel pour na lembi nazoya fali ya kotambusa nga na monde. Merci à mon vieux Jimmy Bellaou. Prince Yawe Likolo Versa, Sœur Nathalie Neymar, Adèle Djoko Bagou Danger, Angèle Moussoeli Makizembe, Aloïsi Kisunga ingénieur, Patrick Mayangi, Richard Amelel International, Carlos Kabasu, Angèle Moussoeli Makizembe, Sœur Pauline Lumumba à Genève. Donc merci. Alors on a aussi petit nangai René Abiri zala moi mayele parce que oza mwana uta na fimbo to ngate problème comme la yo. Donc luka va venir na yo kaka luka va venir na yo ko sala bien to ngate problème comme la yo botika ko zala manipuler et ça la biso passi ko ka même sosope ndeko na biso abiri problème yeli et ça la moi passi mais aluka venir na ye ça la bien. Merci Bettina. Merci beaucoup Ken Piana. Salutations na ba fan tout balandi biso na sœur na biso Angèle Moussoeli Makizembe. Donc on a grande sœur Ken Piana, grande sœur na biso tout et ba Betty Masengu ya ba tout. Donc c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Donc merci à Ken Piana surtout d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à notre invitation. J'ose croire que cette émission vous a plu. Merci beaucoup déjà à John Loubil à l'exceptionnel, l'américain. La joie Amado Pichuna, beauté plus l'argent en France et Zalara Moutoumoko, la joie Amado Pichuna. Montois soutenir la fondation Betty Masengu. En tout cas, merci beaucoup à William Afoso, un grand pétrolier na Luanda, on a compagnie son Angol, moi na maman Rieto. Salutations champion KMB depuis Kenya, Blaise Kava Igwe depuis Kenya. Merci infiniment à mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Rafungindu. Merci à Jean Bilongo, papa na Jean Smith. Merci à Serge Piana, notre cordon. Merci beaucoup à Christian Bouy et merci infiniment à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davlin. Coucou à ma fille chérie. Merci et coucou à ma maman chérie, maman Cathy Bakisa Bendika, Staïdi Benish en tout cas. Merci beaucoup à vous. Donc, Maramio so Ken Piana Lobby et donc engagé Garaé. Et donc, ils ont engagé Betty Masengu. Et donc, à une émission, to fingi mutu, to fingi te, to lobby kaka vérité.
Donc tomando tout nango trop na ba émission hein pour boye barake awa to finga raté to lo barara vérité rien que la vérité. D'ici là portez-vous bien, on se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine, je vous aime énormément, de gros coucou à vous tous. Merci et ciao. Bye bye. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...